Ils sont dans des conneries, ils sont dans l'église, à même moment, ils sont dans l'église. Allez, quand c'est l'église, on a ya sont dans d'accord, quand ils sont qui, comme ils sont marquants en balle, donc l'église, bah c'est un des bases que nous bébés c'est l'église, c'est ça. Basi ne ba ok bébé c'est l'église, bah ok na kinduma makas. Oh basi. Na olo ba no ba ok na kinduma makas. C'est l'église ba ok na kimbululu na ebiso ya kosakanate. Kindumbe koma kimbululu, kindumbe koma na ba koma ok na église, kindumbe koma na église. Basi ebele ba koma so olo koma gender na ba kenda na église hein. Oh. Na olo ba no. Donc ça dire ndenge frère Patrice Sayimba ke na aluki mokila mo yona ka église yango. Yango wana ne frère Patrice Sayimba akosaka te yango na. Bongo penza. Donc basi ebele ba koma ça ba bêtise trop na église, mais église yana ba ok ça ba bêtise, ba ok linga mibale ba tout, ba ok ça makambo ebele. Donc voilà quoi. Bon c'est quoi pasteur sikoyo, ba pasteur sikoyo prendre bango za dépôt na yo. Par rapport à makambo nyo jezolika oyo, ba pasteur sikoyo. Ba terre ba tunini. Est-ce que makambo ba passer ba terre, est-ce que ba passer tout va passer bango ba sala makambo bango ba terre ba tout. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier bango. Benza franchement makambo ça mon église ba ser makambo ça na église et ba boto la baninga mibali na kati église. Oh kina mbali wa mwana ogere mbali na église te. Oh ni na to samba na ndako. Oh na lo ba no to samba na ndako ngana ke na mbali na église ba kuna ba koma ke luka mibali. Oh mama conseil gratuit so za mbali na bo sambela na ligne. Oh Comme on va dans l'église. Non, non, oh, botissa. On a un bébé, bah, botissa. Bah, botissa, bah, c'est l'église est belé. Maman et moi, ça, même, mon bal, a commis qu'on a l'inifère église, à botissa et pe bana. Non, non, bah, non. So na kosi nzamba pininga. Donc ça dit que no ba sœur belé baza, ça dit ba tu belé ba l'église, ba sœur en Christ belé baza ba hypocrite lo. Ne ya ko sakana ku tuté. Ya o sakana té. Ba hypocrite o sakana té. Hypocrisie ce qu'on a dit. Kasi ola ti milamba o moni ki sœur en Christ surtout ba sala moi là tu moi je peux me la ya ni ti ki je peux me la. Makole mona na té. Makole mona na té. Et mona na ko mona na té. Ni mona na té. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popoli pokuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le belage, c'est Nazara moninga na yote. Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen, tout le belage. Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le belage. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Donc, pour na qui c'est mino, n'a pas ça un traitement 4 jours. Mais ça coûte 4 jours. Donc, dans le deuxième jour, déjà, mino si lui passe. Mais n'a pas 4 jours parce que qui c'est côté on m'a cassé quoi. Donc, voilà. Oh, ça n'a pas ça là. Oh, bah, c'est pour mouindou père, moi, si tout va s'aminer, chose à mouindou. Et ça là, bien te pardon. Et là, tu l'as mis bon sauté. Yo, tu vas te battre là. Non, tu ne vas pas te battre là, tu vas bomba. Pour nana o etel sa makasi nana o pe bongisaka au moins te chocolat mo boya bien pour basi mususu aza mwindu mais amitiki mwindu na ebongo mais mwindu fo bongisa ngo po okoluka mafuta mo boye bongiso pe et ça le moi chocolat bien
ola ti pe lambe bongisi yo, c'est ça. Na mo yo pe mafuta ngo sali bien ya. Na on lo bano ro sakana te donc ndena zawa. Et ana mafuta ya kopakola. Eza sopo lingi ya komela pe zali. Oh na komela zo. Na komela zali. Donc so lingo te la modèle so lingo te la so lingo comme maro lingo comme tementi so lingo comme nyonso luka melna swamba TV et ce que ça na posta mino et salo passe luka melna swamba hémorroïde luka melna swamba TV et osana cancer et dérange yo tangu mulai luka melna swamba TV na 06 41 13 38 79 je répète 06 41 13 38 79 Luka melna swamba donc ma solo quoi voilà tout zonge siko ma solo biso gagne banda lo banini na tuni yo question na lobby église pona yo apport église est-ce que église eza ko bakisa biloko malamu to e bena ko bebisa makambo bele par rapport à bato bakenda église tant ba bimara libanda comportement na ba pona yo bon église d'abord église eza bâtiment. Église ezate o batongi batie ba mire batie ba nini non église eza ngana yo donc église eza mutema donc nzambe so balo ba nzamba azala esika batongi na église batongi na maboka batute parce que nzamba vivaka na kati na biso donc voilà église ezaka ngana do ezane ngana yo église ezande tokendaka na ba bâtiment na te mais kuna tokenda yo ka parole pourtant ozo ka parole ezo changer pe makambo belé musu te tozala pe tozana bolembu ya otanga mwa bible mais so ke kuna ozo ka mwa parole ezo changer yo mais net échanger na ngo batute parce que batebele ba kuma okenda loyenge bakende église dans loyenge mutu musu so ke église moi si musu so ke église asombi mo elamba na ya bien akepo wa mona église makayo ka mateyate mais ce soir que ne pas agenda accueillir lati bien accueillir kuna balinga ye donc église za makambo belé bisika église ke na muto changer ndeni moi changer zate parce que mutamto ke na bulu na ye musu soir que ne po akelinga mibala batu musu soir que ne po akelunga aluka mo ba agenda na ye musu soir que ne po ke tonga musu soir que po ke sala trouble donc voilà yango mona ke église a solo za motema église a solo ezaka auto ke ndaka te ba bâtiment na yango na po moyen batu ba changer mingi zate parce que il faut église za na yo faut que la Bible mingi po ba nzamba lingini ni nzamba lobini ni nzamba lobaki to sala nini c'est ça parce que Bible ka ba pasteur ba ote yango na pe biso to ba no yango pe biso to tanga na ndako mais ko que l'église ko yoka matea eza pe bien parce que ozo yoka na bandinga ba partager ça bien mais awa bon na mona eza mo ndenge mo différent quoi pour nga na yebi ser na ngamoko ndeko na ngai akenda na église za mobali na ye et mobali kuna chanza akenda ko linga su sero ya lakisaka ye eza suna ndeko na mususu akenda église amema mobali na su na église ale cancer église wana ya suna ndaka ya ko kange suki akomi su makango mobali donc église ba ser nde bazo ke no bebis église c'est ça basi nde ba ok bebis église ba ok na kinduma makasi oh basi na lo ba no ba ok na kinduma makasi ba ok na kimbululu na yebiso ya ko sakana te kindumbe koma kimbululu kindumbe koma na ba koma ok na église kindumbe koma na église basi ebele ba koma so alu koma agenda na ba kenda na église oh ana lo bano donc ça dire ndenge frère Patrice Imba que no aluki mokila mo yona ka église yango wana ne frère Patrice Imba akosaka te yango wana bongo penza donc basi ebele ba koma so ba bêtise trop na église mais église yana ba ok ça ba bêtise ba ok linga mibale batu ba ok ça makambo ebele donc voilà quoi bon c'est quoi pasteur sikoyo ba pasteur sikoyo pona bango zali pona yo par rapport à makambo nyo jezolika oyo ba pasteur sikoyo batea batu nini est-ce que makambo ba passer batea est-ce que ba passer tout va passer bango ba sala makambo bango batea batu Bible lobi etuninga ngana ni pona juger musali na nzambe Bible etuninga bon pona tanga ngo mingi chapitre na pona na ekiminga momukie ngana ni pona juger musali ngana droit juger musali na nzambe te parce que Bible lobi ko juger te po ba juger opete ngana ko juger bango te hier passer a fongoli Bible na ye ati azote ya bino so oya kozana mato ya koyoka Jésus Christ a pas causé ma toya koyoka yoki. O azana motema kondima saini andimi. C'est pas dit que pasteur azote ya allez akangi bino nyonso na kati ya yo yaka yo fo sala bo yo fo song sabu non o mate zo bima na kati ya église yo moko siko koyeba ke na mabe na malamu na zwa wapi na tika wapi c'est ça mais oui eza pena ba pasteur mususu ngana ko kakoloba mabe ba pasteur te en tout cas wana na ko kate mais eza na ba pasteur pe mususu atambola ka bien te
soka tambola bien te tango yozo tambola bien te oyo côté ya bat l'église o semeni o seme oyo zana ngo ya ngono yozo pesa biso peto zwango so zana idea ki mbulu pa passer belé pa zana ba makano na bango ba pena ba jenda na bango na bi ba passer no sote nzambe ba zakeba mais ba o misusu pe ba o sala ba vina bango wana ana pasteur ana ba jenda ta 10 na kati église vous comprenez? Eh, na mo ba ser na ye ana mo agenda na ye. Siko pasteur atazote, ye bisanga na obongwana. Kasi o idea ki numbe ya makasi. On va ser o multiplier idea ki ndumba parce que mon pasteur o tambola bien te. Donc il y a des pasteurs. Et côté le to ba ki ndumbe za makasi na église lelo. Ki ndumbe za ngo na église, ki ndumbe za partout. Te mais awa toujours bien sur l'église. Parce que maman te na église benza franchement makambo esa mon église ba ser makambo esa na église e ba boto la baninga mibali na kati église oh kina mbali wa mwana ogere mbali na église te oh ni na to samba na ndako oh na lo ba no to samba na ndako ngana kena mbali na église ba kuna ba bakoma keluka mibali oh mama conseil gratuit so za mbali na o bo sambela na ligne oh comme on va dans l'église non lo ba o botisa ngana yebebele ba botisa ba botisi ba ser église ebele mama et moi ça même mobile komi kuna l'inifter église a botisi epé bana non lo ba no so na kosi nzamba pininga donc ça dit to ba keno ba ser ebele baza ça dit ba tubele ba kende église ba ser en Christ ebele baza ba hypocrite lo ne ya ko sakana kutute ya o sakana te ba hypocrite ya o sakana te hypocrisie ya ce qu'on a dit kasi olati milamba moni qui sert en Christ surtout basala moi là tu moi je peux mola ya neti ki non makole mona na te eti mona na ko mona na te eti mona na te eti mena somba arati ne swagi ya on pitche faut ça vous aura biso mebimba o mona o pesa mutu na posta ko lata o pesa mutu na posta ni faut aura biso mebimba siko yepe ser en zani na besoin zani boy mais mona ka no tenga ba yebanga ser en Christ ba yebanga se ya ka lo ba ndeko na biso ya ba Zulu omona beti penda kitambala tina sema nakata ana munduki akeboma tu comprends izala bongo ya ulata bolo kwa sera Christe mais mama na mbululu ye mtalata kalokola ba maser mais mama na mbululu osakanate donc voilà quoi c'est que église et ezumi makama bebele na communauté atoloba biso nde bato tozo mema na kati église donc tomi makama bebele na kati voilà na ba bâtiment Clarisse Mbungu yao yango wana ça dit tomi makama bebele na kati ba bâtiment voilà église za motema église za ngana yo église za bâtiment te po Jésus Christ alobaki avant da kaisika na ndako batongi na bato maboko na maboko ya côté voilà mama ngo oui bango tendeni blanche kina maintenant blanche kino na loba na yo makambo bandi blanche kino ya osarana te la fille fraîcheur na boki blanche kina na boki blanche kino ai sikoyo mena yo sambela wapi nga ngai boso na ndo sambela na avant église na penza ko ngana na ndimela eza na le saint des saints ils ont quoi il a quoi ba messager de ba sambela le saint de ouais na sambela le saint ah bon oh oui après na asu na ya na pasteur na ngai susu na IFM pasteur Godé Kongi donc ye susu akambanga su makasi donc voilà quoi comment on amène somba boeter moi na beti moi blo moi ni ne mona na na gote ya yo wana pe o chikali pe on dimitenga comme su to sala no comme su pe na ya na tablette na nga e photo beta pe na masola nzambe na penda na mais baser so monyo baser wana ba hypocrite dans ebiso nga za ka hypocrite te ngana hypocrite te o etindi ngana lata na lati sero azolo bake o lo bake yemo azolo lata bo alo na lati ne tindi na no bilamba na bilamba na ngati te très bien na ti bien ta bo sakana te no wa sero alo ba o yemo azolo baboy azabo lati boy yoko juger ngate ngana o juger mutu te awo ngana o juger mutu te to lo bande makamle kendela to kende kindumba to mema on église ya makasi mabe surtout to me kindumba to mema kindumba makasi na église surtout to mema ya makasi na église parce que rôle l'église on ce que zanti l'église on zani parce que ndo lo baka na radio bien église ya motema ya mutu ça dit na kata motema et ko pekisa yo no ko melate to ko mela c'est ça ko langwa te to langwa c'est ça mais sikoyo église ngo sikoyo batu ba yo esala makamba be ba makindumba kuna siko musala église ngo rôle l'église ngo zani il y a des églises hein église ba makindumba kuna seke pasteur atambola bien te po église pena nzamba zali nzamba visiter ka pasteur wana o mekala makambo ne zala te hein
Ah bon? Ouais. Église au monde a serre que linga mobala batu. Serre linga mobala batu wana c'est que pasteur pas les azala na bagenda nae. Donc pasteur pasteur msupe baza bagenda na bon. Ebele. Ngalinga lo bamba be pasteur te mais ba pasteur ebele bana bagenda na mona l'église. Ouais. Alors conseil les amis tu ko bato ba kenda na monga l'église to ba sala ndeni. En tout cas église yaka mutema mutu. Église ngana ko yisa mutu te ko kende église te en tout cas na ko pekisa mutu église pona comme antichrist. Ouais. Donc l'église mais toi ba ko bon wana to changer moi comportement na biso quoi. Donc voilà pour toujours me makinduma na église. To mi makinduma na église to ke linga mi bala batu to panza mabala batu to ke sa makamba ya mabebele na église. Vous me vanda no na ndako ke ok sala makamba bon sala kinduma ke no kana bar sala kinduma na yo ke luka mi mbele no ba Nigeria ba kenda sala mo ba jenda na mo pesa mo va ok sala no bon ke ok ne ka ok no panza mabala batu na ba foya batu c'est pas bien. Siko ba passer pe ba yebi ke non kinduma zo makasi ska ba to zo na église. Ba passer ba yebi on. Oui ba passer bele ba yebi. Bosco bon ba lo bani. Mais pasteur zote oli lo banzambe eza yo so lingi obongwani so lingi te mukola suka pasteur ozala te pasteur pe ba samse na ndenge na été pasteur pe ba samse na ndenge na yo samse na ndenge mukola suka donc mukola suka équipé te au pasteur o nani mukola suka ta musupe mundima kei pasteur akeite mundima kochi pasteur akochi te pasteur akochi mundima kochi te donc wana ka mukola suka siko to zo ba église eza motema pona o siko nde ba kendanga siko na ba batima kuna ba sala na mto ba sala mabe pona yo. Non, ça là, là, mon gars, on va battre que mon. Oui, l'église est motema, menina. Mais l'église est motema. Tu es sur moi, yo mon apôtre Jésus-Christ Seigneur, son na ton église. Et on a vu ce que bateau bakenda. C'est là tout non non, apôtre na nyonso Jésus-Christ atikara. So yo ka moko tonga. Batonga ba église. Ba ndo ke tambaka bouche à l'oreille, a kocha tangi komba nzambe, a pandisa nzambe, a kocha pandisa nzambe. Akeya oh si tu apporte pour la bano kenda okende na Espagne akende wapi nyonso ke tambolana, batikala na église te. Batonga ba église te. Ça veut dire que mon église est motema. Donc parole ba ote ayo kota yo c'est ça. C'est pas dit que pour que l'église bo vandi na bâtiment, bo bi ke wana église. Non, église zangana yo. Donc oui, que tu le lelo so le bi comme beta msusu ya église na bango. Pasteur non te église na bango. Ayini on nepte so bien. Omoko tunaina na baloba mabe Jésus-Christ ponga na Jésus-Christ na tombora mabe. Ngato ko beba na noka so lobi kala kama mabe. Pona mono mbamolo ko comme antichrist. Donc so lobi kama Jésus-Christ ya o sane tuko. Oui, pour si kama mutu ba benga critiquer nzambo nga mokonzo nga na olinga ngote to beba na mabe. Mais maman guerre de Vandemo. Te maman guerre de wana zo ke sambe la ba wana acteur. Oh ya zo ke pesa ba busy acteur. Wana acteur film. Vandemo là. Rien. Wana ba Jésus-Christ de Nazareth. Wana Namona été manandimé par la foi. Ah voilà. Voilà. C'est bon parce que maman guerre pas. Maman guerre d'andimi na photo. Ya loba Jésus-Christ daé. Oh ya photo acteur wana acteur abato abima loba ki ngana Jésus-Christ na sala rôle na ngai. Ya film ba futanga point bar bolongo la ba photo na ngai loba ngo botala ngo. Acteur ana loba ngo maman guerre da ke loba. Maman guerre da ba na osimba ba kisi na ba Israël kuna so na ba mboka ana kuna. Dieu parce que maman guerre dans la normal. Jésus-Christ Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth à la sous la croix te ya que na tiré sur la croix monene. Il y a donc c'est la chose Jésus-Christ na croix. Jésus-Christ ça c'est quoi? Ma belle boya et sans aille na 3 jours. Yo kuyo que tiré sur la barata croix. Jésus-Christ ça sous la croix te. Yo donc c'est Jésus-Christ na croix nene. En plus, moi on balle les autres que ça va bise. Il y a ça mon photo Jésus. Na mo kilo na mon photo Jésus. Na kanga Jésus-Christ photo. Il y a na Nzambe. Na kutana na Nzambe. À part Jacob abundaka na Nzambe o Nzamba buka elikolo. Ya ono moni bato belé na Israël bandolia nyama o buka na likolo te parce que banda Nzamba buka Jacob likolo. Jacob akuta na Nzambe fara. À part wana, est-ce que Jacob azali na photo, azali na pareil o kanga Nzambe photo? Est-ce que yebeke na okuta na Nzambe? Parce que photo Nzambe zate. Donc mutu wana basala comme Jésus-Christ, ba pesa biso image wana pour to comprendre ndenge makambo elekaka. Vous comprenez? C'est ça. Mais zate que mutu wana za Jésus-Christ, Jésus-Christ ba magere dana bagenda osimba bakisi na bango. Et ça ben voilà, ça mutam ya wana donc pesa biso na za terre film yo que pesa terre. Donc maman ça là tant yo mona ba siko lo bande. Na lo ba eloko te pona ko juger été. Na ko juger été mukola suka za mutu na mutu asambela Nzambe na ndenga solo. Nde Nzambe yemo oyebake o ya ngai o anjimela ngai solo o anjimela ngai solo te mukola suka kaka. Voilà. Sur le bon lancer maman guerre dans message pour lancer au web c'est par rapport peut-être ça dit on a moi si sobi par exemple peut ça conseil ou peut conseil. Te ba peksa mutu alinga kende kaso akete.
Muto ça qui au PC conseil. Il y a ça qui na ba photo na Jésus-Christ wana ya zokumisa as acteur à film. Oh. Ben as acteur à film mais la masanga mais la ba cigarette na abima déjà loba ki ngana za acteur ba pesa ngambongo na ngana jouer rôle. Rôle wana acteur wana jouer qui ça veut dire eza lokola boye ba histoire ndenge le kaka. Poto za na mitunde peto za na mitu. Vous comprenez? Et toi, bah histoire ndenge le kaka, bah tcha mutu pas ça la action na, mais photo à Jésus-Christ normal bu mutana wazate. Vous comprenez? Mutana Jacob kuta na Jésus-Christ fara ba bunda. Jacob abino ochikote fo pambolanga Jésus buka eli kolonzamba lola buka e. Abitika ngatongo etali na kenda bino okendete. Atune kombolo na bi Jacob. Abi à partir de lobo bengo sous Jacob to comme Israël. Voilà. Mutakuta na nzambe yoana. Akanga photo. Azali na pareil. Oh maman qui est dans le sabata joua. Il y a terre à film. C'est du black là. Donc ça dit moi que tu peux te conseiller ça. Conseil ni ngana opesa babi mu batika ka muto alinga. Qui ça va simba ngwa. Na lobby a zo bakisi te même muto tanga zo kumisa photo acteur. Akumisa nzambe na ywana. Te wana nzambe te wana as acteur à film on bien as acteur as nzambe te. Nzamba lolo basa esaki ba blague te. Nzamba lolo basa omoninga makamanzame na nga mo mutuma nazalanga mo so mutamoninga mo nga mnichi mutalo winge na makamanzame na lingela ngo du blagite nzambe basa sake ba jete ye mo azolo bake masumu nyonso eza pardonnable sauf blasphème na Saint-Esprit wana nzamba limbisa te nzambe basa sake ma sécurité o comprendre wana acteur à film mo yazo ke kumisa opesa ba bizu wana acteur à film acteur ana bima déjà lo bake naza Jésus-Christ Nas acteurs, bah pesa ki ngambo on a joué rôle nanga. Point barre. Mais pourquoi beaucoup de gens tandi et comme idolâtrie. On a ça les idolâtrie. Pour mutu on a zo komisa na lobi Jésus-Christ. Asa Jésus-Christ aza mutu. Asa être aimé le quoi ngana yo. Ce que tant azo adorer bongo. C'est comme idolâtrie. C'est ça. Melina obi que non kindumbe ko makasi na kata l'église. Ba tu ba makinduma na kata l'église. C'est quoi rôle l'église zanini? Ça sert à quoi au église place où non rôle l'église eza comme mabatu kolongola batu na masumu comme mabatu na nzela nzambe eza siko problème yake oyo amoni ke lilobo nzambe o pasteur azoteya ekotiye alandi nzela nzambe o amoni ke ayena mission na ye ya kosala makambo na yo ya yelaki alandi pe nzela na ye o yazoyela mais final ezalaka mukola suka tant Jésus-Christ akoya ndeke yebana nani oyo andimela ki Jésus-Christ ya solo nani andimela ki ya lokuta c'est ça donc misalo to sala na sena moyo un jour bon tu la biso ngoko vidéo total avant batang mo samedi ça voilà mais là pour tout ça la biso to na minute minute déjà là je n'avais ça en bande de so bolanda biso que en tout cas to za kozongela ba émission na biso pour ça na de biso Melina Swamba na Blanche Kino Blanche Kino toujours besoin de émission na biso wana parce que l'émission qui est vraiment éducative vraiment trop bano benga mingi bato bano pesa ba idée na bango mingi makambo ele kana bandako na bango bato bano benga bien vraiment mona que ba couple les ba problème belé belé tout selon tout à l'heure na Melina je crois que toko na kata émission to le belango moi c'est la ngi na tombo asiliki mbali ba asiliki atata foye ba tana eza frère Jacques. Dormez-vous sur retour à vélo foyer bah pourquoi c'est liki on vient na studio na tunaki le fundo ya bomwana bolole na obondela muninga bolole bomwana na obondela muninga mtamtawasa kijara nzoka te mwasi na mbali kijara ezalate so moka mati moko fakita voilà bo bino pe yo bo matapani te omoni mwasi nde azana mwasi attaquer libala mobali mwasi éducation si la raté moi si badika ke tina kati anda kwa libala voilà c'est comme mibale belé ba bakati mibale belé ba mona ke non moi ce comportement na non moi si donc mobali na kati libala ozalo ko apparent moi si pe na kati libala zalo ko apparent mais mobali ele kaka parce que moi si azwa ka éducation tina kati anda kwa libala et continuera éducation moi si kata na raté question na autour na yo eza émission to salanga ina yo na Blanche eza c'est-à-dire ça to toko fungwa mapenza bien kuna
est-ce que ça na mwasi mususu ye mo bina bina ke no ngai nde nazabo ye mobala ko diriger ngate ngani nazabo na ko ndima ko vana mobali na ndaku te c'est-à-dire ba condition de choses ya libala mwasi mo ye mo amie bina no ngana ko makambo te bazali oui oui base beba ngama vana mobala na mibalite bazali oui bazali base beba bien oui bandena no question non. Mais bon, dis-moi qu'il peut pas ni yobe. T'es pas na yo qui obi basi belé. Est-ce que ça na basi mususu o so bi quand te photo net. So yo. Ya na mi bandela. Est-ce que ils en a basi mususu o yemo bina mutema na yebi que non hier on vivre dans le balate hier pour na mo bala ko sabir ba loi mi ba ba tia ba loi hier pas ni mo loi le ko lekate hier est-ce que basi on bazali. Oui, bazali. O yebi ko vivre dans mo balite. Yanda kumongo. Oui, baza, base belé. On a dit malou mobali pas na été. Oui. Base belé baza ba limiter muto à gérer quoi. Voilà, à limiter muto à mobali à commander kaye. Bazali. Base belé base yango moni base belé musu balinga na vana mbalite. Base belé. Oui, base belé baza balinga na vana a préféré mobali za na quoi non et pas na quoi na mais beaucoup tanaka. C'est quoi raison ngani? Pas ni bon. Bah je sais pas hein. Et bon, et belé ba kutana na makambo ebele. Ebele bakutana pe na baku ebele pona mibali ebele epe ba mona makamsu mibali o basala pe mibali basala abasi donc en tout cas ça eza mo makambo ebele penza on a tout développer en autant to sala émission abasi na mibali. Merci beaucoup Mélina nangana zoga moi point de vue na yo na likambwana ça bote aussi c'est la mission masala ngai Jili Bolia yo ya mwana Mélina Swamba yo bato banda musika masala ngato vuta musika to tonga bandaka ba sachet wana to lia bambonga to lia diamant donc oteke loko ba peso diamant mbongo ezate ba peso diamant masala nga Jili Bolia to bandane bo mwana to bandane to zata na ba 20 ans kutu pete ya mwana linga ke mini na boka ke trop voilà masala nga Jacques Mawanda ya ngwana ka kala Pepe Yolo, il faut un perse. Et on y a un masana ngai Ange Bolia babi chine ko inakacha mboko kabelo donc voilà quoi. Clarisse Ngumbu ya ngwana Clarisse Ngumbu Clarisse Ngumbu ye wana ka Ngumbu timolage ayi bisa la mutu ngai ayi bisa ngai na lo bano Ngumbu umela ye mo bras droit ya na Blanche Kino la fille fraîcheur ya wana body de camp ye mo lo ba mona gimbanteki ya wana donc voilà quoi donc na bo sanité Joachim Konde na Bruxelles ya wana donc kitoko quoi donc ba on a bois quitter. Prochainement, c'est l'émission la Bino, donc Makambesa Ibele, Torosala Yango. D'ici là, Botika Malamu, restez connectés na Tolo de la vie officielle. Bisous, bye. Bye bye. Nyenge ton, Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Odoko Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissi, émission Tam Tam. Kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka sa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago emakulusu na moyebi bolingo nalinga kobina lelo nabina wapio na moyanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Pana Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama
natili kokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Koloba Timbia Seleva Mano de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibra Mondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumeo 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 Arijana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho, Tchadma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Bana Paris. Merci, Tozo Koba, Seko Koba, Nakaja Nkoba. Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.